qui année 2013 et ça bongo année sociale yenani Kaili Inga le Copperfield d'Afrique l'homme qui arrête le soleil à Saleli Wendo Kalosoy Mubange na Pierre Tombal Bolanda page magazine Oyo ya Pekinsasa Jérémy Yoka la voix de Kinshasa na Aymar Mungaba mwana muke Maël Bele. Ndenge kaka Kaili Inga le Copperfield d'Afrique l'homme qui arrête le soleil à l'obaka que année 2013 était. Si ma kombimisa 30 malades pe ko salisa bango na hôpital pédiatrique ya Kalembelembe ya ko salisa 95 malades pe ko bimisa bango na ba frère na yemoko na hôpital de référence ya Njili na quartier 7 pe ya ko salisa artiste comédien ngadia diangadios boeba que ba kinois pe ba congolais en général ba pesi kombo l'homme qui vit pour l'intérêt des autres. Kaili Inga le Copperfield d'Afrique, l'homme qui arrête le soleil et qui vit pour l'intérêt des autres, Tala Lelo Oyo, samedi le 16 février 2013, Nenge Aki Kosala inauguration, ya Pierre Tombal Oyo a salipo na monument ya musique congolaise, Wendo Kolosoy. Nyonso elekaki na présence ya représentante ya ministre ya culture et art Baudouin Banzabou Kalaï, ya ministre provincial ya culture et art, ya vice-président ya Sokoda Blaise Boula, ya PCA ya Sokoda Jacques Bondonga, ya artiste musicien Manda Chante, pe ya directeur des infos ya Direct TV Jules Boulembi le poumon de la presse, ba journaliste pe ba chroniqueur ya ndenge na ndenge pe population ezalaki na pointe. Après ma discours nyonso oyo esalamaki wana yeba que balongola ki rideau pe champagne et sopanaki avec un partenaire idéologie yeba que dépôt ya genre de fleurs et salamaki kasi yemoko Kaili Inga le Copperfield d'Afrique l'homme qui arrête le soleil et qui vit pour l'intérêt des autres yeba que ayaki pe ko déposer gerbe de fleurs na ye avec un partenaire idéologie na exemla komona nyonso oyo Kaili Inga asali pona Wendo et salaki ba membre ya famille na esengo yoka moko ndenge alobaki na micro ya Lingala Facile. Eleza mukolo esengo pona biso tala kaka 5 ans après liwa ya papa avec tout ce qu'il a fait na mokili pour la musique pour lelo musicien so so pour azala c'est Wendo indépendance culturelle ya tengaki devant Mindele abima yemo na studio ya Mindele yango na lelo zo continuer lelo toujours remercier Kaili Inga jeune kanisi likamboyo songa libota pour na rebongisera biso sika papa apeni donc ils a vraiment el kamboya sengo ingénieur Maïka Munane pe Chaka Congo bango pe bazanga ki maloba te kaka pona nyonso oyo Kaili Inga azako sala c'est pas dans Romingi et n'a qu'on souhaité que gestoyo et ça le mappé pour na baninga pour na batata musubakenda avant ou bakenda dans l'anonymat. Souci de Naïzaraki que Basali Pierre Tomba tout le Zoate, mais c'est Kaili Inga a réalisé rêve en tout cas. On nous tous les artistes congolais en tout cas tout remercier, mais c'est Kaili Inga en tout cas. Mais seul regret Talaka par Bezboula, mon Bezboula ça vice-président Sokoda, pas de problème. Manda pas Maïka Munan, atati c'est mon côté ayaki. Et ça se passe. Mais souvent mona ke Wendo kufaki de moni ba ebele pona kwa mbongo. Lokola mbongo yaki na ngwa wate, ba artiste congolais ayina bango za passe minganto. Mwana mama boyeba ke nyonso oyo esalami kaka pona Pierre Tombal ya Wendo Kolosoy Kaili Inga a dépensé 22 000 € mobimba pe misala oyo esali nango kaka 2 semaines kasi Kaili Inga alaki ke malgré dépenses oyo asali asukite la série continue parce que a konsali sakaka ba congolais po il vit pour l'intérêt des autres et ezalaka ndeboye Kaili Inga kende na okaka liboso na sentiment ya nyonso o Kaili Inga sali petit Wendo lokwa azalaki pe na pointe a interpréter Wendo pour na ko rappeler batu ba nostalgie ya artiste Wendo Kolosoy. Oh mochaki tembe bino moko bomoni bango na miso mochaki tembe bole bomoni Pierre Tombal Kaili Inga uti mosika ye ko salisa bana kisasa solo mochaki tembe na Lingala Facile naka Niroso o Kaili Inga za kosala. Olinga boya, ve chinois, kabola biso. Doko ni makape.